Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakoki Oye, les Adassa Chou de mon cœur Oye. Lelo toyeli bino bonbon na biso, notre bonbon. Mwana batu ya sila bisalo na kati ya Paris. Toloba mingi te bino moboyo kamakambo o Michou azana ngo pona aloba pona sila bisalu elongo na ba mama nyonso ya babakuk ba papa nyonso ya babakuk ba na biso nyonso ya babakuk boyo ka bonbon na biso la chef tene ayepo aloba eloko nenge na yebisa batu oyo baza ba vrai abakuk te ba o baza ba faux abakuk. O bozo yaka na ba commentaire na nga koloba makambo ebele bolingi bo lakisanga eloko nini o nga na koki ko sala na chaîne to na koki ko sala na chaîne te. Je sais que boza ba faux abakuk parce que vrai abakuk aza na posa ko pesa correction to akopesa opinion akoya na privé. Alors bo komantaka buzo bate na kati ya chaîne na nga soki ezaki pona ba vie soki ezaki pona ba vie mbetoza awate na yaka a pona bolingo ya sila bisalo bosala ba chaîne na bino bo banda kopesa opinion ya makambo o bino bolingi awa na chaîne nanga na ko permettre un individu moko te aya awa banda ko diriger nga nono na koza la teke na vandi nanga boye naza na matière ya koloba te naza na eloko ya kosala te na bandi ko fonder ba matière ya lukuta to ba télé tournage ya lukuta pona na sepelisa mitema ya ba faux abakuk. Non, je suis vrai fidèle abakuk naza au poste na ko finga batute pona mitema na bino sepela na yaka kosala analyse selonga bo comprendre o moni ko zana eloko akobakisa sala chaîne na yo sala makambu na yo salela sila ba analyse o yo lingi zwa ba abonné kuna sala makambu no kuna me awa la vérité qui règne na yaka ko défendre sila yebinga te boyoka kitanga bandaki obwaka abwaka kombo na ngate ayebinga te mais na sala musala na nga avec amour parce que j'aime sila naza na travail nanga na dépendaka na YouTube te na yaka ko sala musala nanga parce que naza na bolingwa sila oya linginga aza na posa pesa langa reproche yaka na privé mais soki oyo ko komilanga bêtise na kati ya commentaire en tout cas là j'aime pas. Merci boyo ka bonbon na bino bo continuer ko s'abonner massivement na ba o balinganga amour à vrai bo continuer ko s'abonner pe bo sotelenga ba pibité. Merci beaucoup. Michou bonbon beto si la bisaluo la chef tene bonbon beto si la bisaluo mams era bando sokolanga changa na bassin aloba maloba bien abi mwana nga keli boso zali kopete donc veut dire que yondo za wana mama sokola lobi maloba za makopete siko nga pe osela mama tela mama sokota bane boloba maloba bien nga mamsa loba penza maloba nata pour monter Michou bonbon beto si la bisaluo la chef tene bonbon beto si la bisaluo mams era bando sokolanga changa na bassin aloba maloba bien abi mwana nga keli boso zali kopete donc veut dire que yondo za wana mama sokola lobi maloba za makopete siko nga pe osela mama tela mama sokota bane boloba maloba bien nga mamsa loba penza maloba nata pour monter Michou bonbon beto si la bisaluo la chef tene bonbon beto si la bisaluo mams era bando sokolanga changa na bassin aloba maloba bien abi mwana nga keli boso zali kopete donc veut dire que yondo za wana mama sokola lobi maloba za makopete siko nga pe osela mama tela mama sokota bane boloba maloba bien nga mamsa loba penza maloba nata pour monter Michou bonbon beto si la bisaluo la chef tene bonbon beto si la bisaluo mams era bando sokolanga changa na bassin aloba maloba bien abi mwana nga keli boso zali kopete donc veut dire que yondo za wana mama sokola lobi maloba za makopete siko nga pe osela mama tela mama sokota bane
boloba maloba bien ngamba msaloba penza maloba nata pour monter michoué bongo beto si la bisaluo la chef tene bongo beto si la bisaluo mams era bando sokola ngachanga na bassin aloba maloba bien obi mwana nga keli boso zali kopete donc veut dire que yondo za wana mama sokola lobi maloba za makopete siko ngape osela mama tela mama sokozo bota bane boloba maloba bien ngamba msaloba penza maloba nata pour monter michoué bongo beto si la bisaluo la chef tene bongo beto si la bisaluo mams era bando sokola ngachanga na bassin aloba maloba bien obi mwana nga keli boso zali kopete donc veut dire que yondo za wana mama sokola lobi maloba za makopete siko ngape osela mama tela mama sokozo bota bane boloba maloba bien ngamba msaloba penza maloba nata pour monter michoué bongo beto si la bisaluo la chef tene bongo beto si la bisaluo mams era bando sokola ngachanga na bassin aloba maloba bien obi mwana nga keli boso zali kopete donc veut dire que yondo za wana mama sokola lobi maloba za makopete siko ngape osela mama tela mama sokozo bota bane boloba maloba bien ngamba msaloba penza maloba nata pour monter